diaspora partout dans le monde. L'air est grave. Citation za catastrophe nambo kanabiso. Le coup moïse mais pas Seigneur Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, le créateur de ciel la terre. Bakoko na ngai babenga ki na kombo tata Nzambe, babenga ki na kombo papa Nzakomba, babenga ki na kombo Mungu Baba, babenga ki na kombo papa Nzapa. Tata Nzambe na moment oyo ba makila ya peuple na yo za kosopana. Ba emilie kombo na yo na Congo, na ba Rwanda, ba Tutsi, na Bombe Minaku, na complicité ba faux pasteur. Na beleli kombo ya Seigneur Jésus-Christ, roi ya Congo. Yende biso tout otogolekana. Mais kombo ya Yesu Masihi ekotika la seko na mabele na ye. Lokumu ezonga na makila ya papa Kimbangu etaki le grand prophète ya mboka wana. Papa Lumbumba, Alain Moloto, Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Cédric Nyanza, Mamadou Ndala, Bamakila tout bato, les diasporas les plus courageux, Arma Tumul. Bandeko na ngai, Bamakila ya Beni, avant-hier, Boto Boma 30 Congolais na Beni, na Kasai, Makila bato bazo kufa, 428 morts na Maluku. Bandeko ya France, bana Londres, bana Suisse, Allemagne, Hollande, Belgique, tokuta na biso tout, na Paris mardi na 10h, 9h, na Champs-Élysées. Emmanuel Macron, Azako Yamba, imposteur, illettré oyo, atangata gagnalité, garde-corps, ya Kagame, imposteur, Ari du Police Kanam, Yamoto Lekina Tolo la vie, et pas ya Papi Gen, c'est la biso vidéo oyo, makasi na biso, ezali message, do biso tout mardi, tokuta na France, mardi tokuta na France, le 9, tourne sa vidéo le 9, information tozwaki na butu, le 9, lobi le 10, le 11, lundi le 12, mardi le 12 na Paris, bana France, ba diaspora congolais à France, tokuta na biso tout na Champs-Élysées, toya na mabanga, ba maki, ba tomate, to ba cortège ya motola tout milliers, imposteur Ari du Police Kanam. Et puis diaspora ya Canada, États-Unis, Afrique du Sud. To mobiliser bandeko na biso pour le 19 décembre. Bato babima, to continuer combat. Motobaka kolemba zalité. Le 31, to koboto na ambassade de nyonso eza libanda. To longola père, to longola bobangi, to longola kobanga, to longola haine, to longola division. Benemi na biso bangwana, Bruno Chibala, José Makila Yokozuna, Janicia Boussa, Ingeli Photo, Sayo Lisanga Bonganga, Sami Badibanga, Obe Minaku, Kengo Adono Mokola Pobo, Général Etumba, Etula, Général Kassongo, Kanyama, Général Kalume, Botraisembo Kalabiso, Boteki Congo la biso, boye bake boko paye cher, boko futa cher, bande koboya, tous la biso toute la France, et puis bobo salate le 15 décembre, marche à Mounene na Belgique, le 15 décembre, biso tout la Belgique, diaspora Europe, yamoto ebisi papi gen, merci bing, na mosala ozali kosala. Bandeko na biso toyebisa bino ke omoni mundele à travers un apport de force pour le moment dictateur oyo aza occupant ya mboka na biso aza ko exterminer pour peuple congolais mais bomoni ke mindele ti lelo baza ko kozwa décision te ya kolongola epo baza ko mona ke yaza na force ya minduki yango bozomona ke Kanambe ti lelo bazominga ba memaye a glisser lisusu Kanambe aza ko ya na Paris na ndenge ya kobomba na ba information ebimate po aya ko négocier glissement et na ndenge à se maintenir na pouvoir yango biso comme tozaka informer toye ko informer bino peuple congolais toza ko senge pa na bino la seule force o toza nango ezali biso peuple
parce que minduki o ezaki censé protéger le peuple. Les deux oboma, peuple congolais bomoni koma, le même minduki on a bobomi nango peuple na côté ya Beni, ya Butembo. Lelo seul mouvement ou seule force autozo compter nango ezali peuple congolais esengeli totelema. Yango toza ko bele la peuple congolais à Paris. France mobimba, Allemagne, Angleterre, Hollande, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne. Bande on a biso tozwa au sérieux kanambe ayako azako yako négocier ndenge nini atika na pouvoir et en échange ya telingi apesa pétrole ya Ituri et pas ya Macron. Donc crise au France eza nango elingi et résoudre crise nango na pétrole na biso ya Congo. Yango tozako bele la bande on a biso tozwa conscience tokoki jamais génération na biso totalaka koma Congo na biso ezali bradé na minorité ya batu moko boye ba pesa ka Congo na biso et pas ya ba occidentaux entre temps peuple na biso akufaka koya na biso na poto toyaki ko apprendre beaucoup toyaki poto yeba ebele poto défendre mabele na biso peuple ya poto diaspora problème o eza ba combattant te eza problème ya congolais tout o eza na diaspora joua conscience. Dans quelques années, dans 30 à 20 ans de Konangai, Okoya Koyebake, il fallait que tu défendre ma belle na biso pour ma casse tozanango et kosi la kalamingi te to koma mikolo. Tolinga te un certain moment to kola mikolo. Yo mutozo boya ko défendre mboka na yo, oko se retrouver na homme de vieillard. Oyebi combien ba comment ba maltraiter kamindele. Bongo yo mutu mwindu la kati ya homme de vieillard. Oyebi ne ba maltraiter yo. C'est le moment tellement partager message oyo. Partager yango kanambe azako ya koteka pétrole na biso et pas ya Macron pour batika na pouvoir. Message yango na bo partager to ebale biso déjà lundi tokoza na Paris pour na ko mobiliser ba base tout pour mardi to telema na Saint-Élysée pour na ko telema la kanambe. Peuple congolais bon nubi to comme esclave ya ba Rwandais ba tuchi. Mende yo na ba uti ko kanga 50 millions na mboka na Lodja ba kosi ke mende mosusu akufi. Batiembongo na kati ya cercueil na butu bande kokuna bakeko timo la cercueil bakutali na 50 millions de dollars na kati ya cercueil bande konanga Congo ya kei bande konanga totika kolera na bandako ife tobimaka boteki Congo kaka bolikola poto likola pomme de terre likola frites likola mayonnaise awa tozaba paya to en Égypte France ezambo karabiso te, Belgique ezambo karabiso te, Londres ezambo te, États-Unis ezambo karabiso te, Canada, Italie, Australie, Autriche, Espagne ezambo karabiso te ba Congolais. Congo ezali paradis terrestre. Toteki Congo karaboye, peuple ya ndenge nini nzambe na ngai, peuple ya ndenge nini, ba pasteur, bote ya vérité. Botika lokuta mensonge, bozolo ba mensonge, ba faux pasteur. Baninga na bino bateka makambo ya Israël lo bokoma Israël. Bomo na bitumba Palestine na Israël. Ba oela mabele. Palestine na Israël ba oela Jérusalem. Ba Congolais bandoki. Boteki Congo likola biloka mindele. Oye toda ba secret. Yango tokomi kobela ka libanda ya mboka Congolais ndoki ya vina yo boza bandoki ba faux pasteur ba diable bozo beta histoire ya David ya Salomo ya Joseph mwana ya Jacob histoire ya Daniel mais bono ba histoire ya Congo bozo ba corrompi ba magicien l'église na biloto ekokufa bandoki. L'église des sommets. L'église des sommets. Bokaboli mabota. Bokaboli mabota ya peuple congolais. Lokuta ba Bible de konsika bino na maboko. Bandoki. Bana Congo to kutana. Mardi biso tout na France. Mardi na France le 12. To kutana na France. Bandoki. Jali siabu sa te longi mabe. Lisanga bonganga ndoki bino chibala biso tobuka likola muibe mabata bandoki
bokokufa. Jésus-Christ alobaki, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Bomona ka lelo, bomona lelo kaka. Président États-Unis alobi, Jérusalem ekomi ya bana Israël. Bomona ninga ba Palestiniens ba tomuki. Biso tozala mabele na biso, ba passer boko saka biso. L'église a salité no eza libanda. Nzamba koyoka ba prière na bino te. Bokolo laksa bilamba na l'église na bino wana. Bolakisaka basak. L'église est pola. Babotoli bino mabele. Bandeko bazo kufa. Botera biso ga makambo Israël na Palestine. Bokata sonité. Mindele. Israël za mindele. Eza bisote. Israël za bisote. Palestine za bisote. Boboya Congo likola ko sambela ka mabele ya Israël. Bandoki. Jésus pesi biso mabele na biso Congo, bozu Congo, bon pesi yango mon Congo. Peuple congolais tokoloba vérité jusqu'à la victoire. Oya za ko évoquer et pas à faux pasteur. Na komba boketu wam, na komba bitumbo tozobunda. Oya za ko évoquer Congo na monde à ténèbres. Bokoya nzela moko bokopanda nzela sambo. Bokokufa bino tout. Bokokufa, boza déjà kokufa na esprit. Besclave. Yama merci mingi Papi Gen. Merci mingi commandant Eso. Merci mingi Endi Bolombo. Camionnette Mola, lève-toi les marches. Et ngambe saya so babo frère propre. Toko suki sabino tina suka. Toko lemba bitumbote. Motoka kanabe salité. Sola masasaba. Aso barata mafuta ubaote. Salité mikoso mpese. Zoba moko boy. Mbe akobi asali shon suzi esthétique ezo simate. Elonge bukane ka zabulu. Ndoki. Mardi biso tu na France. Toku na France. Merci.